s'abonner massivement Force de Frappe TV. Meilleure chaîne de l'année et toute l'année. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. Comme on a tous les artistes comédiens, ici moi Bobo, évidemment, Moukwatali d'Allianza, et la film, les théâtres, les bars cinéma, que c'est fait là. La chaîne, Makamba. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. Bobo, Naza, Bobo, Tala, Sud Boy Saïdi, PDG Dario Moulongo. Mwana te asengaki koya na mokili, papa mama babalani baboti mwana, badresa kanyama moto bae. Force de frappe, de vécu. Fighter. Oh, big right hand. One punch. Force de frappe, de vécu. Bonne nouvelle, Yoka Sango ya agence Sakata Cargo Express Olingio Tinda Kolina yo na mokili mobimba papa maman référence Yango yo agence Sakata Cargo Express et sika biloko bunga kate eska bakoli bunga kate Yoka bakoli marande batunde awa la kati agence lié Sakata ba o ba yebi yango te occasion yango ba o ba yaka na play donc agence yango. Alors agence Sakata Cargo Express au Vendée à Naples, tout ça pour ça l'expédition monde entier Mobimba, monde entier donc tous les pays du monde. Yes Cristo, natato limbo na yo, kolo, mikanga na la. Tozali na Italie na Naples, précisément pembeni ya station ya Napoli. Tozali na avenue Bologna. Numéro 58, l'avenue Bologne numéro 58. Tout ça, c'est l'expédition, il y a monde Mobimba. Tout ça, c'est l'expédition, donc, tous les pays du monde, Afrique, Europe, Amérique, Asie, tout ça, c'est la Nyon surtout. Alors, on a adresse Nabiso ya Italie. Adresse Nabiso ya Kinshasa, et ali deuxième porte Fikine, na commune ya Limité. Et puis na simatokopé sabino na ba numéro ya ba téléphone union sto ya Kinshasa na ya Europe. Congo pona biso na Congo Kinshasa. Tozali na commune ya Limité na avenue de la Foire numéro 2. Référence deuxième porte ya Fikine. Pour tout contact pona ko benga na nzela ya Singa. Benga na plus 243 81 37 34 592. Bonjour, bonsoir, abonnés, nous la Force des Frappes Télévision. Moi, votre humble serviteur, maestro, héros, cano, les maîtres de la presse congolaise. Mais dans le bar, toujours la Force des Frappes, vous n'avez jamais décidé, vous allez toujours à la page, na actualité, nous sommes les gars dans le monde entier. Mais dans le bar, toujours, mais ça n'a la rubrique, n'a bisu yasikeza, tout le bel baptiste, n'a misala na bango, et zali rubrique yasika, tout le bel baptiste, n'a misala na bango. Comme Jésus-Christ Lobaga, ato kondimanga, Jésus ndimo mwe musala na ngai, akta okondima wera santé, ndimo mwe misala ya wera son. Atoko ndima jibe piana papa chéri ndimo mwe misala na ye atoko ndima fere gola te okondima basala na biso mari misambu te pe ya son ampasa zali bandeko nyonso wana toko ndima bango te ndimo mwe misala na bango ndenge na lobi toujours bobenga na boya ebele ba bozali na Facebook bokata Facebook bozali sur WhatsApp bokata WhatsApp boya na Force Frappe boya koyoka ni tozolo balelo. Aujourd'hui on va parler de notre artiste JB Piana papa chéri, l'homme qui a melo dans Coco papa chéri oyo asala ba disque ebele na Congo lelo tozolo belai po biso na Force Frappe exact tozo ko matisande basta tozo kitisa bangote. On va parler de la notre star JB Piana papa chéri. À part cela tobe taper les solo ya nzembo na yo zaki chanson éducatif na kombo ya éducation eza chanson éducatif comme on zaki éducation oyo papa chéri a conseillé ki biso ba peuple congolais oyo a conseillé ki ba couple ebele ba conseillé ki pe bana avant to les gana nzembo on va parler de la biographie de notre star papa chéri JB Piana. Là directement je dis merci na ye moko patron na ngai papa. Merci Belé na confiance au Père Biso.
évangéliste John Makese Israël. Bah merci Belé yo na famille Mobimba. Bah merci vraiment. Je dis encore merci na technique, na sima technique na moni de konanga komo ya Mouna Dior. Je dis encore merci à toi Mouna Dior, sans oublier Joseph Ndomba si bande ko na travailler na bango. Nena obaki toujours. Aujourd'hui, on va parler des papas chéris. Je bien piana oyo azali leader ya munene ya mboka na biso Congo apesa bande ko musupevi. Il y a d'autres personnes baza ba responsable grâce ya papa chéri je bien piana. Ils en ba sœur Belé ba danseuse ba tika na ba poto grâce ya papa chéri je bien piana. Notamment des grands stars na biso pour l'instant Chaingenge. Ceux qui papa chéri je ne sais pas mutuna na yebagi Chaingenge. Total ko ba ndeko ko ba Gilles Kibens. Ils sont responsables na famille na foyer na zole salibota c'est grâce à JB Piana. Total ba ndeko ko ba Kaluji. Tutu Kaluji malgré bazaki na wenge 4x4 mazui moi lumière ya vie grâce ya papa chéri JB Piana. Bande so ko ba Lempela bazaki na wenge 4x4 mais bazui ba opportunité les sous grâce ya papa chéri JB Piana. C'est pour cela biso na force de frappe télévision to pensa qui ya ko lobela JB Piana qui est JB qui est papa chéri qui est moto pamba. Tout le monde a kokanisa surier à part cela kokanisa les sous c'est nzembo na ya éducation o éduca bandeko ebele éduca ba couple ebele éduca biso bana ebele comment to vivre na vie comment to tangisa bana biso bana pe comment boko zala na vers ba parents na bino grâce à papa chéri na nzembo wana ya éducation avant to le kana nzembo éducation to parler sur papa chéri JB Piana. On va parler de papa chéri JB Piana par rapport à la biographie à JB Piana. D'autres personnes balinga baeba JB Piana mwana neni, d'autres personnes balinga baeba vrai nom ya JB Zarani, d'autres personnes balinga baeba bana musique na neni premier album à JB Zarani. C'est pour cela nous force de frappe télévision to pensa que bête la bien de solo ya JB Piana qui est JB Piana papa chéri moto pamba l'homme qui a mis l'eau dans coco to baki to bête la solo ya JB Piana par rapport ya misala sali na musique par rapport ya batabi misi na musique par rapport ndenge le ba foyer musuzo vivre très bien grâce ya papa chéri JB Piana yango to baki to solo sur JB Piana par cela to bête la solo ya nzembo na e ozali na kombo ya éducation ezali chanson moko très éducatif et donc ça va conseil belé na ba foyer na biso bana na ba papa na ba maman yango tolobaki to beta lisolo ya JB Piana boza ba bik bokoma qui est JB Piana d'autres personnes ba éviter vrai nom ya JB c'est qui JB vrai nom na ezali Piana JB jusqu'à présent ça il a commoné ya Piana ça dans la succès na commoné ya Piana poste nom na ezali Chituka non ya JB ezali Piana poste nom ezali Chituka prénom ya JB za Jean Bedel yango bakata kaka bazui jui ya liboso na be yango zala JB Piana prénom ya JB za Jean Bedel JB Piana aza mwana wa botami na Kinte JB Piana botami na Kananga abotami na Kananga na Kasai Central JB Piana abotami na Kananga na Kasai Central. Date de naissance de JB Piana le 2 juin 1967. JB Piana abotami le 2 juin 1967. On a année maman Agnès aboté la biso souve moto pamba na 1967. D'autres personnes ba bi kombo ya maman JBT, kombo ya maman JB c'est maman Agnès Lusambo yende mtabota JB Piana yende koko abadaida koko ya bajignon c'est maman Agnès Lusambo yende mtabota JB Piana. Papa JB kombo na papa Piana. Papa JB papa Piana aza papa oyo alingaki JB akola lokola bana nyonso ni éducation ya bien JB Piana tangi na ba école ya bien atangi na ba télé na biso atene de la Gombe atangi na ba école pena école ya bien JB Piana toujours banda bo mona na ye alingaki musique JB Piana banda bo mona na ye alingaki musique alingaka beta musique ti lelo aza JB oyo aza lelo d'autres personnes benga ba beta civil ya JB Piana aza célibataire mais engagé pour côté la JB Piana jamais reposanga mututo ndenge côté la beauté papa chéri aza célibataire mais engagé to beta siko li solo ya musique to beta li solo ya wenge 4x4 JB Piana sanga na baninga na wenge 4x4 côté bandeko bazalaki ayoko intégrer wenge on a bazo beta ga ba lever le rideau na orchestre ya minine ko bazali na orchestre si ya bana ya classe ya bana moko bazana éducation bien bakena classe wenge zalaki bongo wenge ebanda bongo na bandal bango bavandi basangani bayeko réaliser premier album ya wenge basalango na 1988 premier album ya wenge basalango na 1988 titre nango ezaki bouger na 1988 deuxième titre ya wenge basalango na 1991 eza kin et bouger batu balandaka musique bayebi kin et bouger les albums ozaki na succès ya makasi ebima na 1991. Troisième album na bango za Kala Ebwing ebimi na 1993
d'autres personnes bazaki ba bébé, d'autres personnes ba botamaki pété, on a toujours wenge 4x4 succès. Na 1993 on a isu ba obimisa single na comme le monde est méchant wana ezalaki single ya wenge tala niveau ya wenge na nemo bazo misa ba deux albums na nemo bazo misa album na single na 1993 ba misa single ya le monde est méchant na 1994 ba ko sala biso les anges adorables on a essayé on a wenge BCBG va vite les anges adorables les combo album na bango et il maki na 1994 ezaki na deux volumes volume 1 et volume 2 na 1995 ba ko sala biso pile ou face on a la première album solo ya Alain Makaba ezaki na 4x4 album ya Alain Makaba ça qui peut succès album na bango ya suka ou ça qui ba panzana eza Pentagone ou bimaki na 1996 ou ça qui na succès ya danger bina la qui ke wenge eza wenge ou wenge komiki ko ba comment ko compter yango so batangi quartier latin batangi vivre la musique bazo tanga na wenge grâce ya we ranson JB Piana Alain Makaba bango to basala wenge avec le président JB Piana Nathan wana azaki président il y a tout le monde tant ba bisa album Monnaie Pentagone en 1996 succès tellement zaki ya makasi mutu tout akomi ko se sentir leader na elle na président Wera de la Forêt to se sentir que a commis prêt côté papa Serge Ben Piana moi avec ya tabozate ngamoko na ko se maintenir na ko kolisa eloko nanga nde ya ko sala moi ma mes attentes na 1997 nde ba yaki ko kabona papa chéri se a tracé chemin nae papa chéri a tracé chemin nae na 1997 abim non ngai pe funa bimisa ba shai na nga ngai pe funa bimisa ba nono fuji na ngai pe funa bimisa ba batu na ngai pe na 1997 ne papa chéri a yaki ko kabona na bande ko na wana de la Forêt qui na elle na papa chéri pa qui na elle na mais musique à Congo ezalaki toujours au top c'est pour cela lelo tolobaki toko beta li solo ya JB Piana papa chéri moto ya beta musique ya danger a beta barumba ya danger a beta ba chanson éducatif a conseiller monde a yembela bana lunda ba conseil o ezopesa makambu na l'esprit ya bato na 1997 ne séparation ya wenge bakabwani papa chéri qui na elle na a ko continuer carrière na papa chéri aza parmi artistes musiciens ou ba beta store de Martin na âge amuke papa chéri JB Piana a beta Martin na âge ya 32 ans on a rabi mis deux albums succès et makasi ne papa chéri a beta store de Martin papa chéri aza parmi ba musiciens au pays ya liboso na génération ne besoin disque d'or papa chéri a disque d'or na album ya fait de l'amour o ezalaka déjà copier ndambu na wenge 4x4 et moi qui ne ko continuer yango na ndenge na et ça la succès ndenge salaka papa chéri na carrière na a réalisé 8 albums on a autant no bané na titre album ya papa chéri abimisa na carrière solo na yemoko papa chéri tokemba la mort na fait de l'amour et bima na 1997 papa chéri ayo bimisa Titanic et na 1998 papa chéri après Titanic abimisa internet na 2001 papa chéri abimisa internet na 2001 ayo bimisa Antitero na 2004 ayomisa kipe yayo na 2007 papa chéri ça quel est ton problème na 2007 encore ayomisa soyons sérieux les albums ya suka ya papa chéri bima na 2011 jusqu'à présent papa chéri azaka papa chéri sans album mais beaucoup de concerts VIP ya ba $200 ba $300 pour na nini asalaka ba chef d'œuvre oh jusqu'à présent et ben dans la batu ba koyoka ngona ba concert ya JB Piana c'est pour cela nous on a force de frappe tolobaki to sur la COJB to beta masolo ba tebele par rapport à ba carrière par rapport à ba niveau artistique na bango par rapport à batu ba bimisi na vie par rapport à ba famille ou musique na bango et ça lelo il faut tout ça la reconnaissance na bango yango biso na force de frappe tolobaki toko beta masolo wa ba star yango tolobaki tolobela ba artiste tolobela ba star na misala na bango toleka directement na nzembo wana papa chéri ya éducation ezali nzembo éduca masse ba tebele ba yebi yango d'autres personnes ba kobosa na titre mais so na bandi ko beta li solo ya nzembo wana batu ba koza d'accord ba ko comprendre vraiment que éduca batu ebele papa chéri à part ne ba balobaga o ba misère profonde ba bebi sa mex non ba beta ba nzembo ya éducation papa chéri a pesa conseil baba na lunda a buke kuna buke ko luka est-ce que on les bebi sa mex tu ezaki vraiment zo ko dike batu obimi libana ya mboka okende ko luka papa chéri a beti nzembo ya éducation to beta li solo ya nzembo éducation bona olakisa biso ke batu wana ba éducation master nzembo o ayemi éducation e banana liloba ya Yahweh JB a reconnaître monene ya nzambe alobi élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident élévation vient de l'Éternel
tala débit ya nzembo après boko juger bango bato ya satan to batanza mais moi je vous dis JB Piana frère en Christ asambelaka comme il faut nzembo wana ezali chanson moko éducatif na kombo ya éducation oyo JB na nzembo alobi mwana tasengaki koya na mokili papa na mama babalani ne baboti mwana badresaka nyama mutu bedikaka ça veut dire tant boti mwana il faut être responsable ya éducation ya mwana wana il faut ba kolandela éducation ya mwana à la loupe il faut yeba ki ozana devoir des parents vers leur enfant ozo obligé ya kotangisa comme il faut vous êtes obligé ya kolatisa ya ko nourrir ya ko éduquer pour lobi akoma kuluna te déjà JB Piana abeta lisolo wana kala mwana soka za bien éduqué yo papa avenir no eza assuré ce quoi éduquer mwana te yo papa lobi no suka neni yango jiba lobaki mwana ba édikaka ye mwana badrisaka ete mwana ba édikaka ye JB Piana sengi na tous les papas du monde entier zo mwana éduquer comme il faut kota mwana classe atanga université pour na avenir ya lobi JB Piana beta réalité même auto zo mona lelo ma beta yango kala d'autres maman na Congo to na monde entier azu mwana ndeko to mwana mbanda zo penser na ndaku na ye azo pesa mwana na ka misala ya makasa azo pesa ye ka misala ya makasa pona mama na comme aza ignorante yazo kanisa ke azo nyokola la fille to azo nyokola mwana na mobali mais OK aza ko éduquer mwana wana zo komisa mwana na ye moko ya boti fainéant ou fainéante JB Piana beta li solo wana très bien eza conseil pour la ba maman nyonso soko za na mwana ya ndeko oza na mwana ya mbanda mwana ya camarade zala na motema ya kozala kola mwana oyo yo oboti pour avenir ya yo mama to ya bana na yo to ya ye mwana wana ezo dépendre kana nzambe bana oko chela motema na vie ba kope konginda te ba juité mais la personne oyo za ngoni okola oza ko maltraiter lobi akokipe kozwa akokipe ko aider yo mama a éduquer na bana na yo pour à cause de la reconnaissance que maman ou a kolisanga bien atangisaka ngai JB Piana pesa éducation pesa ba conseil na nzembo wana abeti li solo mususu biba papa musuna kishasa baza boy azota mwana nzela na mosi ya makangu mwana na ye amoni ye na nzela na mosi wana ya makangu ole azata na courage to autorité likolo ya mwana rien amitiki na ndako komi mwana wana ta problème nini papa ya loko lobate mwana ki ma classe papa ya loko lobate mwana lia mbongo papa ana loko lobate papa zo banga ke mwana nga o amona nga quelque part akofunda nga epa ya mama na ye OK vrai papa zala papa ba mona yo ou pas yo zala papa papa chéri aloba nion son nzembo ne wana aloba tout a éduquer bato comme il faut c'est pour cela pesa comme nzembo wana éducation aboya ko yembela mutu a préféré ayembela bandeko na biso ya basi to ya mibali a préféré yembela biso ba papa a préféré yembela bana na biso to ko bota pour éducation na bango ezala très bien papa chéri abeta lisolo moko alobi mwana so tiene sika ya banyama akoma koloba lokola banyama apesa exemple ya Romelis na Remis elingi kolobate que so tchemo netika banyama ya sens normal non papa chéri ngaloba par rapport ya quoi entourage et baby saka pe bana mwana na oza bien éduqué mais soka za entourage ya mabe entourage et baby saka éducation du fils o bazwa kana nzela mwana kozwa ngona balabala amemi yango tu na kati ya ndako c'est pour cela papa chéri beta li solo wana nous les papas tous ala toujours ba responsable bana biso par rapport ya éducation c'est pour cela papa chéri ye manzembo wana pona toyeba ko éduquer bana biso soki mwana oza na éducation ya bien avenir na yo papa to maman na zo beta cité eza déjà assuré soki otangisi mwana on te mon tiki mwana na ba laisser aller azo éducation du fils alors même ngona ndako so za na baleki baby sapena na baleki nae papa chéri après ça ba conseil quand des personnes ba JB Piana bataki si moi je me pose des questions mutaminze mona ba éducation après éducation en boui azo ko éduquer masse na ya na niveau oyo ba ser rebelle to ba fort rebelle to benga bon en Christ ba pesa ba conseil te na banze mona bango ba pesi conseil te de début jusqu'à la fin mais papa chéri azoaton ya ko composer nzembo kitoko be pona ko éduquer masse ya ko éduquer mex ya ko bongisa comportement na biso ba congolais ya environnement na biso ayema na nzembo yo mamsolo pe ya banzela mutu kozo loko te obwaki na nzela non papa chéri ayema banzembo o ezali nzembo éducation quant à nous to vanda ki to bino to lobela papa chéri to parler aussi na nzembo na éducation pour ça nzembo o eza ko éduquer nous les peuples congolais. Du nouveau à Belgique, exotique multimarque chez Mama Pet Kamboyo Mwasi Zambé. Vente articles congolais, consommons congolais. Meni, haricots, légumes, feuilles de manioc, poissons salés, poissons fumés, foufou. Notre adresse 81 rue des Mérodeley, ville Turny, à 2 minutes de la gare centrale de Turny. Numéro de compteur plus 32 49 24 99 908.
Donc, ma produit, c'est un bio à 100%. Exotique Multimarque chez Mama Petra, c'est la qualité. Exotique Multimarque chez Mama Petra, c'est la différence. Exotique Multimarque chez Mama Petra, toujours number one. Exotique Multimarque chez Mama Petra, toujours numéro 1. Mama Petra Mboyo Mwasi Nzambe aye na solution na kati ya Belgique pour na ba Congolais. Mama Petra Mboyo Mwasi Nzambe batika yo po oleki bango ya boye soki na Exotique Multimarque te tokozwa ngo lisusu wapi. Mama Petra Mboyo Papa chéri a bêté les solos, il y a orientation, il y a bana. D'autres parents, bakasaka ba orienté bana, ok baza ko désorienter mwana. Nzambe tanga sali mutu, sali mwana, pesi mutu na mutu don na ye. Engelo bate so yo nzamba pesa ka yo don. Toli kabo mobu ya okoma avocat, olingi toujours bana so robota baza ba avocat, mais un sou mwana oyo bota ba pesa don ya mécanique. Loka yo tanga ozomona ba mécanicien lokola batanga rate. Yo so kaso zo bomisa mwana. Ok ozo bebisa mwana. Papa, to mama, so za pasteur. Moi on a ba prière na don nzamba pesa ye ko orienter moi na te ke mona nanga lokola nga za docteur yo pe poser docteur moi nanga lokola nga za joueur yo pe poser la joueur non tika mwana azala libre ya kosala oeza vocation na ye oeza passion na ye oeza musala nzamba pesa ye. C'est ça papa chéri ayemba. Quand on dit papa chéri aza moto edika mas na manière nyonso na lolenge nyonso tala réflexion ya bongo asimbi côté nyonso d'autres personnes aza ministre si ça soki na so na science so science nini souci na ye eza mwana wa patanga na akomaka na science ya salaki non okota que ça mwana université mais na vocation ya mwana na donc on va ça mwana papa chéri ayemba tout. C'est pour cela nous on a bandé toujours na force des frappes to baki to solo si papa chéri JB Piana l'homme qui a mis l'eau dans coco awa toujours qui taba musicien toujours valoriser misala ba musicien ndenge na lobaka toujours na débit balobi atokondima nga été ndima au moins misala na ngai papa chéri atokondima été to lingaka été un soutien na ye c'est pesa ka otem soutien na ye et c'est pesa ka otem mais soki banzemba JB Piana lingata banzemba JB Piana. C'est pour cela les lobby soto lobaki to parler sur papa chéri JB Piana moto pamba. Quant à moi je dis directement merci na yemoko papa chéri JB Piana. Je dis encore merci l'orchestre na Wenge BCBG. Je dis encore merci na batu tout ba s'abonner na chaîne na biso Force de Frappe Télévision soki bo sepeli na émission commentaire ezana soki pe erreur ezali commentaire ezana. Je nabi bien que bo sepeli na ngo biso chez biso ne musala chez biso to zwaka ton yo sa ba recherche yo sa ba analyse ya bien ko sepeli sabino tout ba abonner na biso ya Force de Frappe Télévision. Là directement je dis merci na yemo mdali na sima caméra ndeko nanga Joseph Ndombasi. Je dis encore merci na coordonnateur na biso to bengaka bongo to pesa ba charge dans sa mokili ndeko nanga Muna Dior. Je dis merci na ba confrère nanga et ba concert nanga auto travailler na bango ensemble pour na ko matisa Force de Frappe pardon pour na ko matisa Force de Frappe Télévision. Je dis encore merci na papa na biso Moussala Nzambe prochaine Israël Moussala Nzambe. Je dis merci na yo moko pasteur na biso Israël John Makese tozabana Nzambe papa ozo misambongo pona chaîne alingi liloba Nzambe. Je dis merci na bino tout abonné na biso to monani na numéro prochain bye. Force de frappe de vécu. Fight her. Oh, big right hand. One punch. Force de frappe de vécu.